ici c'est déjà vu news. Aujourd'hui c'est dimanche. Moi je vais aller à l'église, glorifier le Seigneur, you know. He give us a time, everything we need. Nzambe mutapesi biso. Donc toko kumisa lelo eza dimanche jour ya lomingo. Ba makambo za uleka belé na toi ndenge na yebisaka bino kaka. Dans côté Kinshasa kuna Kabila na Tshisekedi zobele bana na te Tshisekedi alobi fo babo ma parlement asala adjoa motu mususu babenga gainen informateur. Bon côté musique pe yo yebi makama musique ndenge za bulu yeke basele yo koloba ba Mbutalika sukoloba ba Nati Lokole Papimbo ma tout le monde ba tunyonso baza koloba mais na kosala moi rétro na kosala moi rétro na makambo ute koleka na semaine oyebi makambo elekaki ebele na semaine to monaki conférence de presse à Koffi Olomide papa fali mais mutaba mbeli ndenga mbengaka ye moko songa mbeli ache bambeli ebele na kati missionnaire Vincent Chiluze alegaki atuni ye mo question moko boye Koffi tala ndenge nini babengaka grand mopao tala ndenge nini bato baza koloba guerre moko froide ko eza koya ou bien pression moko ya guerre eza koya mais faut yoka réponse à Koffi et pas wana na mona Koffi aza vraiment bon c'est un papa Koli toujours féliciter ba debele bazo féliciter pour ba génération de génération batalier ben il faut changer moi comportement c'est comme si c'est comme si azala contre-cœur ya ba succès ya ba ninga donc na ba réponse ya pesaki ezoko lakisaki so za mutamayele ne balobaka langage subliminal elakisi langage moko bombi mabe na sima donc mutu ou bien mutu azoloba na ba façon moko boye donc il faut décortiquer maloba na pour comprendre le sens ya likamba za kono na banda nazana invité na biso azana ligne aza koyoka biso to kokotsa ye apesa point de vue na yepe tanda Koffi likamba lobi batuni question à propos ya guerre yena fali à répondre maloba ya fali alobaka ke azali meilleur de tous les temps c'est vrai Koffi est la meilleure de tous les temps. Mais, et qu'il n'a qu'autant Mbutalika sa boya qui likambouana, batunion sur épais polémique. Bon, Batubalobi que oui, Koffi est la meilleure, Toboyite, on n'en disconvient pas à bien. Si vous voulez, on est aux la passe. Et là, on est aux la passe, na batu mususu, batu afali, ba public mususu, bazota l'année, batala la musique, bazomona que Koffi, malobana eza ko match te na ba réalité. Batunion sur bayebi ndenge il fallait za attaquer. Clan Wenge ezoko attaquer fali na ba sorte tout bazo luka ba kitisa mwana mobali yoyo mais ebindenge balobaka nzamba sala ka grâce à qui élevé soki ezalaki kaka mpona biso batne maloba ya bato mokili nde fali sakita bon ezosala ke aza na grâce nzambe azopesa ye mwa grâce oyo aza nango wana mwa ngolu aza nango wana ezosala ke makambo na ye ezokende bien fo Koffi ne kaka kende mission wana ayebi ke guerre ezali ndenge bato bazoloba makambo ba trophée yoka le réponse à trophée ya Koffi d'ailleurs Daimon ayebisaki ngai ke ba trophée wana eza nango ba trophée soko sololaka bien na bato wana elingi eloba nini na place wana c'est-à-dire fali asololaka bien na bato wana yango azozwa ba trophée belé po Daimon aza nango ebele batunaki epe bien tala mbeli ya monene abomi déjà est-ce que c'est réalité et ça vrai papa ni nazoko akocha mwana na mbeli na mokongo nengona tozolo bateke batu bayina Koffi tozolo bate be tozola kisa nenge moye moko pe fe Koffi atala ke batu baza komona Mbutalika su alobaka logo moko ba Koffi bakanisaka te batu baza bazoba ndenge makambo Afrique ezalaka na Afrique ezalaka soki parents zali papa zomonaka neti ye mutaza mayele papa bokoza pe na papa mo aza zoba bon eloko mosusu alobi ya makambo ya bavio eloko bavio lisusu alobi pardon eloko batunaki ya mbeli ya trophée eloko esalaki pasi na likambo mosusu alobi boye esalaki pasi so nini exactement alobi ke batu ya frima babengi ye asala video pona azwa nini trophée
En tout cas, Nathalie, mais papa Kofi, mais makamusu faut yeba pe koloba. Ndenge wana ozobi mabozo chambeli, ozolobaka ochaka polémique kaka na kati na bato po bato balobaki. Donc yango wana fali asalaki clip po bapesi être fait. Mais lukuta na lukuta. On eza lokuta même na Amerika esalamaki batutu même na biti bata biti basalaki lelo basalaki ba binsiki kana ndako po covid ezali kofi tala kofi nenga longolo kozwa batu nyonso neti ala mulene ngwana neti population Congo mobimbo totala kaye donc biso toza bazoba tondimela ye toujours neti ka amen place wana nde tozo lobela bon. Papa, yo bikaka batebele bayebi déjà père na biso ndenge alobaka ya linga opesa kombote mais c'est un ndeko aza déjà na États-Unis afin de belle to développer mingi naye bo yoka point de vue naye ndenge kozala. Bon, père yo yokaki makamba Kofi ndenge c'est Kofi aza bien afali ozomona ngondeni po batebele bazolo ba neti ba warrior na ba commentaire bazolo ba botika ye Kofi botika ye bolo bela ete aza bien boy na boy mais yo opesa point de vue na yo. Kofi aza bien mais succès a fallu ezala na Kofi pe esala yepe bien te ezaka nde ye moko alobaka succès na yepe na ye moko pe esala ka yepe soka azalaki Kofi te alingai pas apeka jalo bon quand c'est pas a fallu ya succès a fallu Kofi a osepela Kofi alinga azala ye moko. Mais présence a fallu ndenge ya la musique ya Congo ana ki azape grand travailleur ba bloko fallait asali ko ya ko sa ba featuring na ba kele loko wana so ifa ko fazo ka chante wana mais sala kite mais fallait asala yango ya sala yango na note comment on appelle na simaili ya ko beta ba bersi wana na ba fali na ba 2000 tisikoyo di fallait ko beta yango tout ça ba tourner on so fallait asali tout et azana esengo ke fallait aute pa na ya sa moi fierté na ye mais na ndenge ya musique ezaka kokera na epe mais nakati yote ya lobibo ya za hors série na interview koloba facile koloba mais na mosala osala ya musique azaka ka kokera akolingaka musique na ile ka moto nyonso mais na nzoto na ye na nini bafana na ye mingi bakufa mingi baza pesa bizi mingi et musique za na génération tetala na musique ya même les États-Unis awo génération ya barakeli yo na nazali siku azate ya solo ya beta ka musique ko azali te eza génération ya Kofi ya musique na ye donc bato nyonso to babane kolinga ye bazala ka susu te na ba concert ko aya concert na ye na kini fa invité bon bato ya na ba concert siko ba génération afali bon ezapo na ye poaza li fa kota na mwa ba polémique fa sala mwa ba bloko nyonso au sala wana poaza la toujours na ba information mais présence afali ezo kwa Kofi na bango nyonso tuke na maison ya production ne ko fa bana ko zala na okala ye ko fa zana ngo siko te il y a mon gars dans le côté comme il est mon fort na mon connaît ça makambo tout donc en réalité je peux essayer peu moi jalousie ko zanga te aza congolais quand même Congo aza congolais moi mutima mabiwa neza la Congo nyozo tuke c'est mon ninga gasto wana zo sala boye aza naza kufuta yawa akoma boye mais musazozo moi ba avantage ngana kuikozwa ngoli susute ezala bapara baso po mona peza mwana na ye mwana aina fibo obi mwana wana mbolanda me mbongo wana ipo akoma na ngani moto natangisa yete mete papa moto ba ndenge wana je bezala ko boko fina ko azande différent palo bandenge wana keshoki poazo ba chance wana batu musu balinga ye parce que bazaki bafana na ngai bamona ye pa na ngai nde bakoma pe ko sali ko ede ye pe ngana kangami ana kini badiza bo ye farini mutazana nini ifabeta bo babloko wana tu suse ko zanga te eza ndenge ya bisoka bo moto azaka na mwa susi wana bango pe bazo atake falike wa sala ye pe sala meme featuring na Demon nzembo ya Demon mobimba na rythme na ye na sala na fali featuring pe featuring ngo basala ngo kala
aluka sa ba clip wana nyonso tutina faliti Alexei kaka ba et salema presque ba 5 ava basala clip. Yeah, merci ko Diamond akomi ko problème ngo lisusu ya Diamond na Congo ba Congolais ba komisi Diamond lokola star moka leki batu nyonso na Kofi moka komi ko confirmer makamba Diamond na yebisi ngai donc pour Diamond za chef ba trophée donc mais comment les confiance peut ça Diamond ba respect ko le quand même ya pe ça fali ba respect wana mais yo mona ba respect ko fi pe ça quoi ba Arafat te DJ Arafat na musique nini DJ Arafat beta DJ Arafat akoka ko tonisa bataklate na Paris. Yeah. Mais Congo dozo yelo kula référence. Congolais pe siko ndenga dozo Diamond na musique na bango moko wa Congolais Diamond na zobeta ngona ndenge na ye. Congolais ko moko kayeke yende sale na biso ndi wana. Ndi wana. Pena ba donc Congolais za un peu différent ndenge biso to mona batu na mokipo na Amerika wa musique no c'est étranger. Ils ont considéré étranger. Ils ont même pas considéré. Baza na besoin na ngote. Non, ba ngote. Les kaka na télévision ya wa pété. Il faut ya kokota na système ya ozo ba producteur ya wa tout ça ba produire yo na album ou comme va na États-Unis pour musique na yo ba considérer yango. Mais Kofi il se paraît comme un homme intelligent. Non, avant ni na Congo pe minga longo na bapoto avana na poto ya basecteur ya biso to botami na note na sikoyo azonga na ekaka ndenge ba Congolais nyonso basalaka ya azonga na ena ndenge ya ki azo sutuka bloko ki amonika apetwa na zapo ndenge nini po na Congo ndenge ata bafali babandi kosoma bakare banini tusala yazo considérer kaka comme biso tozwaka bloko na bakop yefa komi na bakop akozo na mbongo ya muziki ouais pas na eza ndenge wana na mutu na ye bo okoko koma na ome comme na avance belé na muziki wana et pas na bango ba Congolais ba considérer ngote ko bango moko na muziki na ba za passer ne loko moko te po mutu soka za na manager penza za manager te azana na moto chargé na ba tourner za tête nege fala za na ba madina wana gaso wana depuis 2006 ko azali Camerounais mais bavandi na faliti kuumela ndenge wana il faut mona ke gaso aza organiser quand même na ndenge asalaka makambo na ye. Tout on est ça en quelque sorte du ça la résumé et ça jalousie. Jalousie. Yango zomo na ke bato nyonso tu bazokuka kovanda ndenge wana ko za organiser ndenge wana te. Pour la vie pose à la leader ya quelque chose dans la famille il pose à la mutu moko zo organiser ke bato ba respecta karo. Vraiment. Yango zomo na ke mutu azo sala makambo na ndenge na ke na sala boye na lingi na sala boye na adana vision ya des ans na ko sala boye ndenge ba États-Unis za ka 20 ans bazana division à 20 ans il faut problème boye koko ya to sala boye tout sala gaso na zo vivre un peu ndenge za ko exemple même ndenge biso to zalia wa ndenge to sala ba misala po o tali ndenge gaso zo sala odike na lingi na sala kape kwa makasi kwa fa ndenge na sala ba effort même zo tunaweza la bien au sala effort que azala toujours bien akoka kopina na tina age moko boye ayebi ke kozala pasi fazala asala ya exercise makasi me baebele il faut abimba nano libuma yi munene tusala amoni ke ye eza ko tungetala banzoto nene aza wala de la kids za baba zo mujaza la libumu munene babi aliaka bien patron de wana ana bien awa netazika fiyo nani brand spear abotaki era dana succès era bimina munene succès sila pembala moko za mundele benefia mundele succès donc danger ba bien ce niveau moko abota ye mulena ye a prêté na MTV Award ba fille nyonso ba gang oyo nani industrie ye carrière sila depuis jour produire ba musicien viso ba biloko wana ezate ba kofi ba osala berere ba bazo koyoka bango donc ba eza siko mona ba biso tozali ba tutolinga ba défaut na ndenga kolata na mozo gaso propre tout ça mais ayi santé comité o mona pena ke atosali ne ba kitoko ba totaka mo défaut ya so ye wa mo gaso moko kutu ya Sierra Leone tuka ayi sanga ke
papa wana mwana na ye abinaka très bien ngana bi mwana na ye wapi ye wana alobi papa wala defa au mwana na ye abinaka bien akanisaki defo akoma eza yeti wana papa na ye mwana na ye azabi abinaka très bien ngana bi wana ye alobi wana mwana na ye wana mwana na ye what's wrong Adika, maman ça vous on a na esi bino batozo sala ifo to changer ndenge ni dozo sala bémission. Sala mission kwa kanda bongela zaki na enzo to mikazo bina na muzika ya sukusu rapide mais ere kanda bonga zongela biso lisusu. Kanda bonga yi munene. Muziki na ya zaki sukusu zaki ya rapide akuko bina lisusu te. Carrière pesili. Donc va fali azana vision zomona musika ozoa ki motawasale la vie na ye mobimaka azala mpe azala na ndenge azala na ordre ate olandi misel kwa fleva ya Nigeria azoloba ke na musique il faut ça l'effort ozala toujours ndenge bafani nao bayebaka yo ate okoli mais osala effort ça ke exercise mais comment ngai eloko ezosala pasi esalaka epasi botozotala ngo tolobi ngo mpe moi trop congolais complexé congolais aza complexé congolais omona bakofi aza grand mais il faut azoyebaki bato bakoki kobanga ye me mona ye azopesa azolakisa na population na ye ke mutu entele nde aza danse oyeka alakisaka bana na ye eloko wana tomona onga papa oyemba mozaba na olongola biloko wana alobaki bino bozokumisa bato mosusu me mutu na bino ye azosala miziki ya malamu bakomplexe ya bato wana papa wamba yango omoni ke aiza bagene nyonso babimaki azali toujours koyemba na bango abanga fo ya mutu moko te ata bobinaka koleka ye tosala me soki okutani na ye azaka papa wemba mpo abanga na ye mutu moko te me oyo nyonso tu bazala na eloko wana kimoninga soki abimi aza na sekri wana bamoni peti oyo na fere azobanga kobimisa libom héritier omoni héritier bonfo tozochange basujet te tuma toza na nzela bon tozolobela makambo tu omoni héritier asigné kobimisa album jour mona fali ya bato na Kinshasa pe producteur déjà aza ennemi direct ya fali pour que elle fallait avoir une information ya nini ya ke album na ye bimi alingi pe mission na EP azala wana mais ayebite ke bato wana mibale na niveau eza niveau moko te ya musique pe na ndenge ya stabilité ya oyo ndenge akoma na ndenge oyo mosusu azali eza baza meme na niveau moko te eza eloko mosusu héritier aza nano na droit prouver bato na générique nayoki déjà générique yango mais ezaka même musique le changement moko penza grave eza asalaka effort teke ya kobina makasi héritier akoma bomuza déjà ke akoma bas soki akoma déjà grand star ya kala abinaka na ye susu na force te nzoka azana na komite nzoka nde na ano asali na eloko moko te azaka na bato na ye bakumisaka oyo ya wenge wana ke héritier danger ye azaka na bato na ye ya wenge wana style ya wenge wana omona style lelo basele oyo azokonsidera lokola nabinisaki kongo na koindiko ko wana etikala ti ba 20 kozaka ta na binisaka na koindiko vraiment donc mona te baboketu babinisa pe na basundama makoma kumbata tokomi na suka te kona kusundama tokomi na suka te lelo toza na makambo ebele ya kolobela ndenge tolobaki basije eza telema ebele mais tokomi na église il faut tokota église tokotika invité na biso azala na pause après tokozongela ye masolo lelo eza grave ndenge nalobaki tochange sikoyo façon ya kosala baémission tokomi kosala baémission na balibanda tolakisaka mpe États-Unis ndenge nini tovivaka moni toye église tozobeta masolo ya kofi ya fali po za vie siko tozosambela nzambe après église tobandili tozongela lisu masolo toleka père zala toujours na position tokozongela yo tobandela lisu masolo eza toujours kitoko tobengani na suivre